Même quand le bien que le ce bâtonnier au président de la République de Mozambique Congo na. Ça Félix Tshisekedi. Yo ko ba kaza Kabila. Bon, on ba Moïse. Merci beaucoup. Mais on a bien le bateau. Mais si quoi nazo parce qu'on a quand gagné Kinshasa. Parce que Kasabu boza mon akinité. Autimbo ka du pouvoir awa. Mobutu za mon akinité. Autimbo ka du pouvoir awa. Laurent Désiré Kabila za mon akinité. A du pouvoir awa. Et nani yo Kabila za mon akinité. Kasi on est solo c'est que tu évites ce que tu as mon akinité, ce que tu as mon akinité, baili ko kamba. Donc awa Kinshasa ezali bato nyonso o yaye na Kinshasa na Kinoa. Ata bakitisi ata batie $500. Mais bakitisa pété. Ah oui, comment parce que ba salaire ya ba député, ba tala groupe ba député ba mboko mosusu. Oui. Kasi tolobi non. Ce qu'on joue de quoi la salaire des députés français. Et qu'on n'a pas eu à plus à terre. Il y a plus à peu près la moitié. Député justement il faut un salaire malamu pratique à makamona corruption à gouverneur. La mokawana président Félix Azali Nakati, président Kamera Zalaki Nakati, bangono soit Nakati pas président alors comme sous ba benani. Mais la moka ezali parce que to lingi na ibisibino que l'élection est crédible, est transparente, peuple accepté là. Au même temps, on va saluer proclamation avec l'élection. Tribune Mokoka qui est accepté là. Donc, député Azali, on va faire exemplaire. Et on va bien dire honorable. Honorable, Azali moto, Azali une certaine honorabilité, Azali notoriété, la place à Bandi. Alors, il y a les loyaux, tant qu'on a la propagande. Député Moussa Naye ezali kosala ba ponte. Député Moussa Naye ezali kotonga banzela te kotia courant te wana musala ya gouvernement. Kofungola ba tutela c'était. Kofungola ba tutela c'était. Mais ça ya tena se wana ezali misala moko ne tozali wana mutna mutu fatala esika ya vandi fa bongisa yango. Bonjour Nabino Bandeko Balandi ya émission Nabino to solola bien. Donc toye awa poto solola bien, to solola makambo itali mboka na biso Congo, to solola makambo itali politique parce que ndenge bayi français baloba même si tu ne t'occupes pas de la politique, elle va s'occuper de toi. Donc politique etali yo, etali ngai, etali biso nyonso. Yango na émission oyo to sepelaka ko solola makambo itali mboka. Nini oezo sengela nini sengeli ba oto poni basala pombo kanabiso etambola ekende liboso parce que ça souci ya mwana nyonso ya Congo. Alors pour na compte émission ya lelo na représenter yango nga moko te naza na bandeko na ngai ba journaliste oyo to sepelaki to sangana po to lobela Congo. Alors na droite na ngai nazali na ndeko Parfait Mandé oto kozana na émission oyo Parfait Mandé. Bonio. Non, madame Nzotoza Kolongo. Merci. Ok, merci beaucoup Parfait Mandé. Na gauche nanga tout ça na ndeko nangai Elisabeth Batika. Boni maman. Madame Nangolu Nanzambe. Na bandi bino mibale boyo ki tolelo tozo solola bien. Donc tozo solola penda bien mambo etali Congo. Ota mususu bato mususu liboso ba solola e mabe. Mais biso solola photo solola bien. Alors na compte émission à lelo to yambeli bino honorable député provincial ba otoponaki na élection ou elekaki na décembre to yambeli bino honorable Amos Mbokoso oyo azali député provincial élu ya circonscription ya Kimbanteke nde toko zalani longo na bandi toko lexa déjà malopane. Bonjour papa Amos. Bonjour maman journaliste. Oh, papa Amos Mbokoso, c'est vrai, aux députés élus, à circonscription à Kimbanteke qui est pour un compte MLC. N'habité par rapport à la présentation, au biso to sali, loko ni poko bakisa na bandeko oyo, balandi et loko oyo, ni poko bakbaye bayo penza à fond. Bon, ngai koma nanga Mbokoso Amos. Nazali moko moponami ya Kimbanteke na Tchango. Donc nazali député élu ya ville Kinshasa. Voilà, je pense que Bolandi, présentation, il y a honorable, mais déjà honorable, toujours quand on a une émission, on a vu surtout solo la bien,
tolingi toyeba c'est vrai bozalaki ebele na circonstance ya Kimbanzeki mais siko stratégie na yo ezalaki nini tomoni obimi tolandi boyeba proclamer yo ba élire yo pe ezalaki nini osalaki nini moi stratégie pour toyeba tant que osunga pe ba misusu pe dans l'avenir ba yeba ki osalaki stratégie ni pour lelo o se retrouver na assemblée provinciale. Bon, ezali magité, ezali kozala malamu na bato. Nga moko d'abord navana na Kimbanzeki, nazamona Kimbanzeki, nazali mwana ya Tchango. Navana na population malamu, ezali misala na ngai. Nakanisi lokola ezali émission religieuse, boyebi Tabita Dorcas. Nzambe abatelaki ya lamusaki pona misala na ye, bato baza kolela Tabita salanga boye, Tabita salanga boye. Et vendele nga na population ya Kimbanzeki yango esali que bango bapona ngai molobeli na bango député na bango. Voilà maloba et c'est pelisi biso papa lobi donc isaka kovoye ba kovanda na batu ndeko parfaitement nde na bandi pe malobeza mboka na yo mutuna na honorable. Voilà, merci beaucoup maman Célia. Na quantité mingi oza kozongela ozoloba papa lobi te. Moni ba appellation tant oza ko changer c'est to bengi na limema nyoso donc honorable. Donc il a souhaité que papa Songolo ata muto ebake te papa Jean papa Nante papa Mosité azali député provincial élu. Alors les sengeli to pese le communauté. Papa mutuna na ngai ezali kaka muke po ndenge bande baza kolanda biso to lobi ke to lobango bien ba ba sosola kalamu. Est-ce que kuko limbola pona bayo bazali kolanda biso député azali nani? Musala député ezali nini? Po to monita mususu to monaki na tango la campagne bayi basimbaki ba pao bayi basimbaki ba basumai basinga courant bayi bakende kotala ba pont. Alors toye bape est-ce que député ngo zakaka ya ko bongsa ba pont ezakaka ya ko assista ka batuna matanga yebisa na biso limbo la biso penda bayi bazali ko la biso ba yeba député azali nani musala ne ezali nini? Bon, yo so bazali na kati ya système politique. Biso mboka na biso comme nango République démocratique du Congo. Donc tozangi na système politique na biso il faut to tia démocratie. Démocratie ezali système oyo peuple esengeli azali liboso. Peuple akati ya démocratie apona akamina ye. Ba dirigeant ya mboka il faut peuple apona bango. Yango balobaka le pouvoir par le peuple pour le peuple et avec le peuple. Donc, dans la démocratie en Boka, tant que Basali a organisé une élection, on a peuple appelé biso député, un député à Kinshasa, dans la circonscription à Kimbanzeki, député, Zali Moto Oyo Amana Batu. Député, Zali Ponangai Moto Pe Aibinzambe parce qu'il faut un amour dans le peuple. Ce qu'on dit peuple, ou qu'on s'allie sabangote. Député, Zali Moto Yo dans la Limemia. Moni biso mosusu tango tozalaki bana mike tozako linga ba papa mosusu binga tango nakoma mukolo na ozala lokola papa boye tango nakoma mukolo na ozala lokola papa boye na basoma mutu lokola papa boye tout ça donc député azali moto mo fois ala exemplaire yango ba bengi honorable azali moto azali na une certaine honorabilité azali notoriété na place ya bande. Alors il y a les loyo tango tokenda propagande ndenge olobi wana député mosala na ye ezali kosala baponte député mosala na ye ezali kotonga banzela te kotia courant te wana mosala ya gouvernement kofungola bato terrasse te kofungola bato terrasse te misala ya terrasse wana ezali misala moko ne tozali wana motu na motu fatala esika ya vandi fo abongisa yango po kombola lopango na yo fo ozala député non motu na motu fo abongisa lopango na ye abongisa balabala na ye tango mosusu tokola tango bamindele tango babelge na moto liboso lopango no terrasse ezali faut vider yango faut ezala propre lopango no faut ezala propre ba toilette na yo pe faut ezala propre. Alors député azali moto moko faut ezala exemplaire na kata quartier na ndenge avandaka na batu na ndenge asalisaka batu tango ozala malamu na peuple tango yo poser candidature na yo peuple akovote yo akotala ndenge nini ovandaka na quartier na yo ndenge nini ovandaka na batu na mikolo na baleki ndenge nini osalisaka batu. Et ce qui m'a pronommé, babino motoyo okende kolobela biso kuna na assemblée. Député azali motoyo akende koloba pasi ya population. Alobi nesikanga na vandi molili eleki. Nesikanga na vandi salite eleki. Nesikanga na zali mabulu eleki mingi. Nesikanga na zali bongo bakambi ya mboka batu ya gouvernement exécutif abinga ba exécutif. Eza na exécutif national, toza pe na exécutif provincial. Là lokola na député provincial na okende pa ya gouverneur
et quand papa va ministre de la province et puis ça bango que pas ngana vandi kuna insécurité ezali botala ndenge nini pour ya kotia la sécurité et pas ngana vandi kuna ba le kufi botala ndenge nini pour ça. Alors gouvernement tant que ça la budget na ye et sengeli etia la kati wana kola ya Kinshasa lui bon tout est lemba za na combien tout le monde député à lemba lui pour na lemba député qui maseka lui pour na maseka anjili lui pour na anjili et sengeli sikoyo to bana kolanda mbongo boni botie pour na kimbaseke. Alors mbongo to taki pour na message kimbaseke gouverneur parce que to taki mbongo pour na kosala message kimbaseke misala ngo yango yo futo sala misala wana to bongisa courant to bongisa nzela batia mai insécurité bakulu na bazala wana mosala ya député. Alors ba député to ko mona sikoyo ba koma kaka soki ba moni élection député à la élection té ce qu'on va la madame na bato élection té ayende ko sa population oh asali mo ba mususu kuta sali pont assisté élection ici ba kende so ko na yolo ko mona wana na yolo nord po mo ba sala ka ba sisa ngote so yimi na kinga sane pa na ngawa po ba tika ba pont polele so ngamo ko na bali ko sisa ngoto kasi ba poni ete donc wana ba député à lokuta député ezali motoyo asala kapon atango élection té sur la ligne ça la pont la ligne ça sa population à mon azana mama kokina ye abi l'état ya na moi l'état il faut pas causer la tango propagande vraiment il faut pas causer la tango élection donc ça la mission na yo voilà na bato ndeko bana kana bango. Merci honorable Amos Azaki, vraiment clair. Na malobisa et pas ndeko nanga Elisabeth. Moi na mboka mutuna na ngeza buna lando na bokebi nyonso tu olobike député za mutavanda kana batu député za kenda kolobela ba ko défendre pour na Congo. Alors ba pesa ki yo confiance ba voter loloza eli. Alors nini ba ozela et pas inayo parce que ba voter que ba tuni ba ozela parce que lobi bien msu ba kenda ba suksa ba pona nzela msu ba suksa misana nzela to ebite mwana mboka o suka pe na nzela lokola bango topo okende kino na ndenge bango bosaki contrat na bango. Alors nini ba ozela pa inayo ko ba na kimaseke bon mutuna yo ezali malamu mingi yango ezali na deux volets. Autre que Sabino Siko misala mususu wana ezali misala ya député té mais ngai pe fona ni ba pe na kosa ki mwanda mpe population pour na mwa na ba promesse donc oza sincère quand même pesa ba promesse à campagne ma promesse déjà ezaki démagogique eza promesse ba promesse à campagne. Alors na bomoto na ngai na tutambola ka pona réaliser ba promesse na pesa ki donc ça na nyongo na bango na nyongo ya population pona yebisa ki bango boko tsanga nyongo otala nenga pe na kosala donc ba kosa nga nyongo ba pesa nga ba vona bango ba pesa nga confiance. Donc là la population qui m'a dit que va avoir confiance là là va toquer parce que là qui m'a dit que même ba bazali na poto bazali na Amérique que tout ça ngai nazali porte-parole là bino. Donc on a pesa qui promesse dans à réaliser ma promesse na pesa qui alors ils allaient mission religieuse na ipsa kinzambe ceux qui na mimi député na kotia batol la ba église mususu na baniza kotia yango baniza promesse ko na pesa batote na pesa ki pona nzambe pona misala na ngai bala simeta besoin image pour tout monde ba preuve à la bon ba image za nango ba image za nango lokola ba image ba mama veuve pour mona ngo za nango. Alors pour wana ezali misala na sala ka pona cadre ya nzambe pour nzambe ala combattre la misala na ngai. Mais en tant que député ya ville à Kinshasa makambo eza na kimbaseke yango eza na Selemba makambo eza na kimbaseke oyo esengeli na bombo oyo eza na monga fula. Donc Kinshasa eza na problème d'abord ya insécurité phénomène okulona Kinshasa eza na problème ya transport Kinshasa eza na problème ya électricité Kinshasa eza na problème ya banzela ba problème nyonso pratiquement esengeli mutu azango eza na nakata Kinshasa eza na Congo. Yangona biso nzambe asali grâce et coïncide na gouvernement ya sika donc mo pepe ya sika bon sengeli que lokola président azali ya sika gouvernement ya sika mboka pe comme ya sika on a biso ba député na population mentalité ko changer to banda makambu na sika ko banda donc to koze la programme ya président de la République na yoki asala ki meeting ne ya lobi ko bongisa ya banzela ya Kinshasa ko bongisa université ko bongisa général Kennedy Nazando tout ça bani nja ko pesa programme biso to koza simango poto ba ko landa to la pe lo ko langa nazali député ya Kimaseke natala par ya Kimaseke kozala wapi alobi ya ko bongisa mokali sepeli zela Kimaseke cimetière to sepeli et de temps en temps to ko beta ngonga ngongo président de la République mo loba ko bongisa zela mokali ti sikona no misala zamite boni makambo yango wana musala ndi ya député donc to ko sala effort et puis Kinshasa désordre pe le gamingi
soko tali banzela na biso ba chauffeur ya ba taxi ba roulage pe pai biso to keneka ka ndinga bo nyama donc moto na moto esengeli à revoir situation na ye nyonso d'abord il faut to lingamboka moto esengeli alingamboka et pour ngai na pesi proposition na ba école na biso fu bacha ba cours ya civisme balakisi balakisa bana ndenge ko lingamboka ndenge ko changer mentalité. Parce que tango président Laurent Désiré Kabila kota kia mon Dieu ça comment changement de mentalité. Changement de mentalité. Mais le changement de mentalité. Donc keka boye loko la mulinga à moto donc tolingi que maloyo baté akabana balinga mboka. Ce qui déjà moi na tango dans l'école primaire la linga mboka na ye, c'est toute une génération qui a comme à 25 ans eh bien ayebi que ko boka matiti na nzela eza mabe ayebi que ko tambola boye na soki na dali taximen ko kende ma sens inverse wana eza malamu te et ainsi de suite. Donc mboka na biso en tout cas il faut tozongela ngo ko banda les honorable Amos na landio pe na bokebi nyonso olobi que bo ko soumettre ba doléance na bino ba doléance à population auprès du président de la République. Nous avons dit que vous avez élu la MLC. Mais quelque part, la MLC, vous allez reconnaître l'élection du président. Tu sais qui était, je ne sais pas. On a eu un aparté ou bien ils ont dit un peu de la biso. Bon, dengue élection et seulement qui est allé dengue parce que élection est allé peuple il faut aller bas. Dengue toyoka qui style le sur totali ndenge la muka za ko kende ndenge président Martin Fayulu za ko tambola tout le monde peut za ko s'exprimer mais la l'ère oyo sur totali na makambo nyonso président mboko ezali Félix Tshisekedi amikanda nyonso ba pays voisins ba sur le plan international il y a des situations dans mboka oyo donc na za la moto MLC to prendre acte biso to prendre acte que il y a des présents mboka oyo mais makambo ezali na mingi nano ndenge ba bana nécessité ba conseiller ba parti politique na biso bazaza vous avez contact to yibi que dans un peu de temps makambo ko changer na mboka ezali d'abord là wa problème na biso ezali d'abord toute solution na likambo liboso to zaki nango solution c'est pesa ma komoni zela zo ke ezali molai ozo kende c'est déjà pas moko voilà donc pas moko c'est ça la déjà même makambo na minene makambo na nécessité. L'économie Elisabeth n'a évité honorable pendant sur le malembe mais il faut pas faire éviter ce qui m'a oya pêché le vol à makanisi pour te éviter ils allaient moi mbutu il y a kolobe que kuna nanu bande bazali kulukana no babengi vérité à urne n'a évité ce qui est déjà conclu. Tout de suite, les qui la canisse qui est honorable apprécie déjà il y a beaucoup de katia limité tout ça n'a pas été bon on est seulement Congo la mission ça et bonga et les liboso Elisabeth oui par rapport il y a honorable auti ko soulever les camarades MLC tout le monde tout ça qui plateforme ya lamuka côté tout ça nini tout le changement mais tout le monde moko ba komi ko se retirer plateforme komi ko sila to éviter mwana mboka Martin Fayulu tongi to ba position espèce parce que mon système comme moi la muka est profité lobby ba ko za dimanche ba ko za na réunion encore à Genève attends la muka bazali ensemble la muka est tellement le kola ba pilé to mon na bazali la muka za ko loka nini la muka za ko loka to que la élection ezala ya polele oyo ko le président andi mama na peuple mobimba la muka wana président Félix azali na kati président Kamera azali na kati bango nyonso azali na kati ba président nyonso alors ba mususu ba benani mais la muka ezali parce que to lingi na ibisi bino que élection ezala crédible ezala transparente peuple acceptera au moment tango basali proclamation avec élection tribune moko ka keza ko sepela